voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit. C'est net moment, ça n'est pas de l'air laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tambatuka, Nazanga Morote, Nazabongo, ensemble, Naba, collègue Nangai, ainsi que notre patron, Ken Piana Magizembe. En tout cas, Toye, Awa, Ndebo Mona Bisso, Aye, déjà derrière tout comportement social, il y a une communication. Donc, Toza Paya, l'ambassadeur Kofi Olomide, Toye, vraiment, que tu n'as pas question concernant ma préoccupation, Nabino son ami, tout nous, Arabiso, vraiment en privé, Toza Wana. C'est comme si tu pour commencer notre communication. Bonjour Aïdo. Bonjour Valdi Tambolissage. Grand bonjour déjà à notre ambassadeur Kofi Olomide, Kwada Koraman, au Ayambi Bissonakati. Je tiens à vous signaler que les acquis ont improvisé, ils n'ont même pas planifié que l'ambassadeur ait été trouvé à la main. Comme tel, il a accordé moi Bisso à respecter la presse. C'est pour cela qu'il nous a accordé au côté de sa résidence. Déjà, un grand merci à lui et puis à Zawana comme notre invité d'aujourd'hui. Merci. Bonjour. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Bonjour vraiment, en tout cas, on appelle ça excellence. Nous sommes ambassadeur de la culture. Nous sommes Kofi Olomide. Toye awa, tobengi grand prêtre, toye ka brusquement. En tout cas, boende tozala nango besoin na Congo. Faut qu'on félicite à Moutou, Erazo Pema. Nenga yamba biso sala biso toujours bien. Bonjour Kérit. Voilà, bonjour Valdi Tamboué, bonjour déjà monsieur l'ambassadeur Kofi Olomide, le Quadra Koraman. Donc bonjour pe na bateau tout ba Hollanda biso na minute yo. Et c'est un plaisir et royal yo okuta na Quadra Koraman po bato ba bengi biso tellement ébélé sur les Kamboué uti ko salama lelo, je pense que si je me trompe pas lobby ou lelo oyo vidéo ezo circuler partout na ba réseaux sociaux, je pense que tu développes en Valdi Tamboué. En tout cas, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour Valdi. En tout cas, merci. Bonjour Nabino News. Vous êtes les bienvenus à la maison. En tout cas, au nom de cette petite corporation, nous te disons un grand merci investi d'essence et pétri de reconnaissance pour la manière où l'Olengo Yambela Rabiso vraiment. C'est une improvisation, mon dimi, en dépit à ma camouflage, sur un ondimo Yambabiso. En tout cas, tout droit au bi, Kofi Olomide. To monika ba vidéo mbalamo na katia stade un concert VIP n'était l'air ni ko ibisa banyo so ba tolo ba menomal na onyoso ezaki le 11 to signé contrat na ba producteur ba qui a besoin nga en fait et ça la main de nini batu moko ba kenda ba concert mingité bazama batu mo un peu mo ba de to benga mo ba sommité mboka ba trouver producteur ba que non les chansons de Kofi nous manquent. Tous les belles moyens to kenda ba acheter ba nini ba répétition exacté na ba rona bango. Est-ce que vous savez quelque chose c'est abi ba vous avez oui tous ali ba futa 300 680 personnes ba quitter zanga qui plein à craquer. Ba benga sikonga ba tulanga ba bino ko finir za boy olingi caché na combien na pesi caché na nga ba oyo lo ba wana na pesi caché na nga batine nga billet na Belgique na nga wana na zo avion na billet na bango na ya ba futinga mbongo nanga donc tant na koma na martyr ça dit bazwa coin mo ya martyr logola à peu près double lupango oyo ba décorer yango donc neti ba salle de fête ya la donc ba décorer yango ba muinda podium à tout somme incroyable je n'en revenais pas et bien voilà et lo gango yango parce que na ba tout la bon chef mais babandelo le mati bana okomona ka yo moko ne siko sala makana ba Jay-Z ba Beyoncé na circuit moko fermé ba tout moko ba seul ba sombi concert ba futi ba mbongo na bango ezaki fantastique le côté vraiment permettre de zara na kati ya concert wana
Le choix, il y a stade. Ils ont qui choix, il y a Kofi Olomide. Ou bien ils ont qui surpris comme on parce que est-ce que ils ont qu'à importer dans le stade. Ils sont responsables de rien du tout. C'est-à-dire Bango va gérer les caméras, Bango va jouer un instrument, Bango va l'occuper ingénieur du son. Nagolo va péter na stade été. Nagolo va péter na coin moko ya stade. Il y a martyr. Na péter na coin moko ya stade. Donc voilà, donc ça n'a rien à voir avec ba conseiller to beta na ba martyr wana. Non, ça n'a rien à voir. Il y a un coin dans le stade, encadré, on va faire le rôle à moi. Ils ont le rôle qui na golf. Il y a. Si vous avez coin dans golf, voilà, décoré en haut. Donc, le bagarre, on bête na golf, on bête na moi coin moko, na angle moko na golf. Ok, merci. Mon père mon conseil, tout le monde est vraiment surprise en haut et c'est pas si peu ba fanatique qui nous sauter au bazala na mbongo. Na moni ndeko na biso Abubakar Liondo alobi comment Kofi Olomide azobeta na point net ya stade concert il y a $300 ou ezosenga biso ba patron tozala sans publicité. Mais n'expliquez moi non ezala kiti. Pendant que ça s'organisait, moi j'étais en Europe. Donc patron en autant comme on a Abubakar Liondo. Il fallait bango na bango ba patron, on éviter pourquoi ba patron mususu ba ebisa qui était. Il y a ça patron il y a compagnie. Te aza patron pena o azosombela mikolo ba acteur ya sasa imituka ochoka ba 13k nabite alobi azalande na contact no direct nga on a besoin carte là sur 62 k ya pese de 13 kaka il faut 13 pesos tika ka 13 tika ngati la pese mbote pali patron non bon prochainement azala au courant ezaka moi système moko boye en tout cas na osale là système on a un système bien et changer un peu dans tout ça là mikolo système kababaka rekoti to atomoni pe petit no pe saisa ya uchoka bila musaka BMW nasi Holanda moi polémique muke ti wande na ndaite OK donc continuer avec question comme ça voilà on a lingala qui est tout droit 8 pour je pense que nous sommes en concert parce que dans la question par rapport permettre il y a étant que notre ambassadeur culturel je pense que Kofi Olomide mission stoebi outil mission munene na Belgique avec na assistant na conférence de presse na misé aux arabes on marche pe Wanzulu Diabanza à Bandara yango à l'époque et vous avez bien voulu au continuer chez Mewana après retour à Kofi Olomide. Est-ce que le peuple congolais, tout le monde sur la culture, et si bazui rapport, qu'est-ce qui s'est passé dans la mission au Tinango, tant qu'ambassadeur culturel par rapport à y a voyage au outil, on a délégation dans le mouvement? Non, rapport, on a moto ya atindakinga, moto ya nomakinga, ils ont écrit, ils ont manuscrit moko boye, ils ont disque dur kuto yali. Mais Batonio surtout à peu près pas une idée, il y a les Kanaki, na Kendaki kuna na Tali, na Moni, na Sololi, vraiment na Bozindo. Là même surprise secrétaire général, il y a affaires étrangères, il y a Belgique, à Yambaginga, monsieur Dopagne, Stéphane Dopagne, il me dit la nene tout. Tant on a salle conférence, ninge zalaga na diplomatie, ambassade na bango ba relayer parce que mon na Kendaki pour l'ambassade de Belgique pour un visa ya bateau ndenge président ba ina la délégation nanga na soana ambassade na kuti rapport nanga na l'accès bino kuti na biki botanga na bino te comme polémique ezate na kati botanga te donc na kuti yango na bureau ya bino mangamuno tout ndenge lobi toza eloko passe ezaka ka kotongela bino mise mais pour le reste je peux te dire que façon yo saleli et okenda bien ndenge pe monsieur Dopagne secrétaire général des affaires étrangères à Lobaki et okenda bien parce que liboso ezali oya lo la confrontation ya lo ya soana mais yo okenda ngopena ndenge moko ya artiste pena donc moi gentil et puis le fait que c'est toi un artiste oza au devant na yango et ça liboso bien tout le monde est artiste yemo azana na souci ya blongo na bango ba toi art on a souhaité na moment ki ba ndeko nga bala nga ba ambassadeur pe bango pe so ba ina temps libre on est pas en emploi de temps moko dit jamais vu de yango salagi ki salagi ndengwana donc ba tout ba ibinenge le kaki mais rapport la zone recevant na chef de l'état na biso azali banda mboka donc a tikani maloba ke soki aye a oyambanga comme ça
comme ça na PC rapport et puis bon muta pesa ba compte rendu na bango ya muya ya ati muya ngana na droit wana te na dévoiler ma na réservé pour na ye OK et aza quand même continuer na mboka. Mais comment sinon en général comment ça s'est passé? Très excellemment donc mutuana monsieur Guido il y a les conservateurs, il y a musée à Tervuren, l'un des plus grands musées dans le monde. Je sais. Mutuana za mutu monene moko na Belgique bozana IDT. Boulé genda kwana ba futaka 12 € par personne pour na otala ba œuvre d'art. 12 € par personne. Ba tu ba kotaka par jour à peu près ba 80 000. C'est-à-dire au côté hôtel Obimi ba futaka 12 € donc na restaurant ya kuna ba koka bani c'est-à-dire eza eloko mais wana tango eza que non bozong sa biso biloko na biso et aux la facilité kaka bon parce que effectivement côte c'est la côte c'est na mbongo na royaume de Belgique. Mais monsieur Guido alobi nanga lobi monsieur Kofi tu as remarqué que le Congo est télémé au Belgique. Parce qu'évidemment, tout ça, moi, il y a dominé, dominant, colonisateur, on a colonisé. Mais le Congo est congolais, ce qui est à Amsterdam. Et ça, est belé pour les Awa. Ce qui est à Göteborg, il y a en Suède. Et ça, est belé dans le musée à Göteborg. Et surtout, ce qui est à un muséum, à New York, à Washington, aux États-Unis. Ils ont encore ébélé plus de 15 000, banque à 8 000. Donc, la comparaison pour je te dis, j'étais béa, bon, c'est vrai, oui. Abinana pour la vérité, patrimoine culturel du Congo, ils ont probablement le plus riche du monde. Car on a sous-sol, nabino ezali, ba diamant, ba manganèse, banine. J'espère que tous on a nzé mon salle IGF, tous ça la clip nango lobby na banza na lobaki il so ba kayingate de l'homme na ko m'appelle héros. Oh, je pense que trop c'est trop. Trop c'est trop mais tous on a tapé le sujet bino boyaki nango. Mais na ebité la nyonso genda osala ba congolais ba s'attendre na nini que projet bitali kamboki ne la qui réussite eza total ou soit à part ça un deuxième projet ambassadeur Egozan. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout le monde a réussi à 100%. Hein? Donc, cointé. Ils n'ont jamais. Ils ont toujours moins quelque chose. Ils ont toujours moins leur manqué. Mais ils ont bien. La correcte. Dossier moi, ici, là, 10 jours, 12 jours, on a passé dans la Belgique. En plus, on a 3-4 jours en Angola. Donc, ils ont très bien. C'est-à-dire, il y a un problème, il y a le coup, il y a un kita. Il y a patrimoine, il y a mon limo na biso ya Congo. Culture na biso ezanini. Culture na biso ezali ndombolo, ezali rumba, ezali fufu, ezali mutuashi, ezali pondu, ezali dendon. Ça c'est nous, ça dit façon na biso ya kozala. Nde eloko na biso nde kozala na biso ya ngwa benga culture. Alors mboka o bazio culture na yo, bazio pondu, bazio fufu banini ozala ko ozala raté. Na tuna pena na monsieur Guido nabi, est-ce que vous trouvez légitime, vous trouvez ça légal que vous possédiez en Belgique chez vous l'âme de notre pays? Parce que masque est-ce que vous trouvez ça normal? Non, monsieur Kofi, vous avez tout à fait raison. Il y a des pièces qui ont été volées, je dis bien volées, spoliées, mais il y a aussi des pièces que les Belges ont achetées. Na papa na mso kala le mso ba père besoin le toko eloko le mso ya $10,000 ateki le mso $100. Sikoyo lui-même il dit évidemment tant que vous êtes dominé par quelqu'un qui vous domine sera le bino mais là il no kito quoi au lobby mais là il nga on a soma ki $300 bah t'écoute moi je te donne $50 le coup là vous êtes dominé au ndi makaka. Vraiment, nous sommes conscients de ça et le Congo est dans ses droits. Donc, ils ont bien, tout solo là, vraiment bien. Sauf qu'à l'objet, et aux ala mieux, tout qu'il y a un malembe, il y a un solo, tout ça, là, comité paritaire, ça dit, Belge, Nabiso, Congolais, tout vandi, tout soli, tout en dernier, au sala. Si on a soulevé point, il y a. Et puis à tout le monde, mais c'est comme monsieur Kofi, ce bilo quand on limite aux onctions, nous boutier en haut wapi. Puis c'est ça, les grands problèmes. C'est là où les bas blessent. Nabi langa non. La conférence nanga na projet nanga na lobaki que à titre de dédommagement parce que depuis plus de 60 ans bozo bilo on a biso illégalement utiliser au lieu de funda bino boy na ba cour de justice internationale ngana na osenga bino botongela biso musée. Tabi wo musée net ya biso boza ba $70 millions. Bino ba Belge
capitale Europe. Bureau central, il y a communauté économique et à Bruxelles. Donc, Makamutu Yabino, ce que étudier beaucoup de dossiers dans la communauté, on a financé. Beaucoup de plus en Afrique, il y a Mouké. Donc, c'est un problème Mouké. Bon, on a Yemora Seki. Ah oui, Magamutu, comme presque politicien habité. Ngaza, sur la question politicien, piana, on va critiquer. Sur la politicien, piana, on va critiquer. Voilà. Donc, nous, on a un douliste. Donc, ils ont qu'il y en a bien. Deuxième programme, on a un programme à 5 points. Bino Boya, il y a un Bino Boya, il y a l'explication qui m'a écrit les appels Internet. Il fallait tout ça, la même date, il y a Eliwa Papa Wemba, le 24 juin, le 14 juin, mais au total, on a une équipe dans ce tour salon. Tout le monde que c'est la proposition de loi, on a déposé dans le Sénat, dans le Parlement, dans le pour histoire ya rumba ya culture na comme apena kotanga mana bana na biso na ba école ils appellent loi c'est quelque chose que mutumo a salati déjà toujours yango wana Koffi Olomide malgré tout baloba que la charité bien ordonnée commence par soi-même tant au petit c'était que proposer loi na Sénat au check à côté de la musique mais bah c'est quel dans mon charge aux yeux c'est que là on a na compénaraté par expression musubo bon employaka ndeto soli boy na beti c'était Linga les armes pauvres. C'est là que tu perds le bagabiso et puis ni na mino tout les alagaga keri piena lobana boité valdi dans la tomboka boité mais tango otala au moins les colère mo kalele ki na kutu wana bolo kama mayele musu ça on est tombé na ba colère wana ke ba petit sili mais ba faire finanga ba nini kombeka Koffi ke boy na tala boy elo wakanga ma Koffi ezate non mais ça la tek notala ya tek ba problème ni so kutana na tombe sur internet ton na télévision que tombe sous ba analyste ba journaliste ba chroniqueur ba déplorer tombe sous ni lo mo pona ya jugeant tombe sous abusif à l'endroit ya Koffi et ça la kondengeni na subi ça ba injustice trop banda na bana musique na subi ça ba na ça ba nzembo ya ba mal aimé on a pas matin makangeli nga elongi atima makona makongo ndenge ya pesa bonjour ezalité ayebisi atanga ite mabe oyo nasali ye komosalelanga bakita lelo nakomi yuma awa nakomi yudasi nani akomi yesu nayemba wemba danger frère là na sepela nos génération c'est yo bosala wala mais ça batum so yo za trop temps présent kaka non temps présent yo za kilo parce que oza temps présent kaka parce que moni batum so bali so sali cumul bino botanga to so sali cumul l'ensemble de services rendus OK bako tele étoile na Hollywood tokota lisolo même pas on a moni au lati 13 ozolongola ngote mikolo te sona ina la longo quand même te na mona ngonde chaque jour na kingo 13 alors 13 oyo na botama le 13 juillet OK président mboka na biso na époque ngai ba libérer ngai OK comme on a Antoine Félix Tshisekedi a nommé ngai ambassadeur honneur moko nazwaka te na vie na ngai na super ba collègue na mususu peut-être ba ko souhaiter pe hein na ndenge mabete ça est au monde normal et puis ba yiko libérer nga na makambo et privanga na vie na ngai ya musique à peu près 15 ans injustement ba innocenté nga le 13 décembre moi nanga Del Pirlo Mourinho ya mobali tozane na ndako donc so moni aza moi ngambe ya sala donc Abouta m'appelle le 13 novembre. Ça dit chiffre 13 pour Nanga. Nathalie Penam non ils ont un chiffre pas batté. Alors na bana lukango na gravé on a ça la sorte tatouage pour tatouage ba mona on na kena ile na Belgique na kena Anvers na quartier ba diamantaire et pas ba diamantaire biso ba chachombala ba kena oteka ba diamant. Kuna ya biloka ya diamant donc il y a diamant donc c'est hors diamant. On a coutu oyo mais on a pris ba bandaki au monde on a combien tes moins cher penda. Ba combien ba na ko estimer tu yo mo poids bato ba moni na te na pété nango te 22 minutes oya yo combien bato pona bango 13 eza net zo contre wenge za 12 yozo laksa bango yozo esprit supérieur koleka bango
bato mosusu babotama le 11 bato mosusu babotama le 13 bakoloba te bato bakoloba te c'est-à-dire likambo tout onga na kosala ezalaka en fonction ya orchestre oyo ata yo moko yo botama le combien nonga le 25 hein? Le 25 peine. Yo sikoyo pour ngai mutu ma onga botama le 25 décembre. Ba mutu mso pa volo ba le 25 ba kosi na ebiso. Parce que na wenge batu ba changer ba kombo hein. Au moins na mutaki kombo mususu akomi na kombo ya Noël. Donc wana côté wana si mbutaki ça explique. Menga ikutu kuna ba wana benga wanted. De na ba kamwe fort. Kena yeba kombo na code basala nga code wanted. Valdi bolimbi sana. Na lobi na TV lelo kuna donc na yebi ke bango ba yebi te ke nga na yebi. Na lobi na yoke kuna ba obenga nga wanted. Zela. Pues bon na pe banquette. Bon vérifier rapé. Wanted. Ndé comme code non de code. Non de code. Wanted. Ambassadeur. Oui. Nalinga na tuna question compliquée nga mwa muke. Tout le monde a wenge balobakeza groupe ya Bandal ebima na Bandal mozalaka musicien liboso o sombanda kuna Bandal opesa ba musicien nyoso guya ko sombanda kuna Bandal to moyebi ke mo Fleury ezalaka quartier ya Bariche oza musicien liboso oyaki kotonga na mo Fleury olongola défi wana na bité pourquoi na makambu nyoso ozalaka toujours muta liboso na mamunyo sauté na mamunyo belé na Bandal na mamunyo sauté na mamunyo belé bon na ça peut mon colo par rapport na bango ça peut moi logique ça peut moi normal mais et puis bon mon na ça peut moi bano bien c'est l'homme des idées l'homme idée na moi grand bouliste grand crâne mais ils en a nyo sauté ya peut mo belé nga pe na surtout ka ba tout so ba ça les anango les anango pamela lo tsanto za na wenge avant to ke na sixième sous aujourd'hui to ebi que après 25 ans il y a séparation balé qui na on a roloba ya wenge bati ko sangana ni susu pona concert baza on a projet monene et bato bazoloba babi Koffi Olomide vous êtes parmi des grands au azana actif les lots na musique à Congo donc tout le mikolo baza actif par rapport à que au balé na HP bazana ba on vivant mais yoza actif ça veut dire que yoza dans toute génération comme ozo quand opérationnel est-ce que pour l'événement ya wenge le 30 juin selon demande ya batuna public nezoloba Barose la paix Koffi Olomide qui est grand il y a petit naïe je sais pas là c'est pour ça qu'ambassadeur culturel pardon en tant qu'ambassadeur culturel il y a paix présent dans concert les 30 cela sera possible de votre part ou bien na répondre déjà à la question et comme ça on est on dirait mboka ma photo le bagal solo moko mais na répondre à la question puis na répondre avec gentillesse avec courtoisie net nga boye na kokité tant nga kaka na banda lo baka le même société donc na répondre mututu aibi position na pesa qui donc ils a finalement clair sans vouloir te forcer Alidor atala Alidor mais yo poser nga ba question belé par rapport ya on ba question par rapport à Didi Stonike aujourd'hui tout le bango clair Didi Stonike qu'est parmi ba congolaises au bazo ça la fierté na biso tout le ba vérité bo banga vérité congolaise numéro 1 je dis bien parmi numéro 1 azara parmi t'es par rapport à que c'est une congolaise en fait on vous appelle parmi ba au moni na lobelo mo bimba on m'a appelé que numéro 43 zo finga numéro 1 alors ba numéro 74 na ba 76 bazo tinda yi azali la congolaise la plus aimée dans le monde la congolaise na bandeli la plus aimée sans mbongo o akena o futela bato bataba o sanki donc kaka boye abetane pe nzembo te eloko moko te rien mwana kaka ya papa na ye na mama na ye ndenge lelo biso na bino to la muki to moni pour la première fois kuna balabala na bien ngo Hollywood Boulevard ba Woody Allen ba Clint Eastwood ba Michael Jackson ba Jay-Z na ba sa ko faisait la Kanye West donc ça dit ba Jordan Kevin Hart ba Jordan ba Kobe Bryant ba Carl Lewis ba tanengo na le balaba donc ça dit mutamuke je suis Koffi par rapport na batuana en tout cas lelo soki banani soki pesa banani bazubul Koffi Olomide batie pe c'est-à-dire au temps on a bandé la 12 fois on a mis le petit aux atricage on s'attendait nango
donc satane na ndenge nini nazilaka nyonso sauf wana balabala na boulevard Hollywood banda na muke tout le monde a étoile wana galaxie mais ko boule nini ke batia yo kuna on peut se le roter on peut se le roter on parle de la commission corruption quoi il faut pas bosser l'apologie il y a babloga boye ngana zo na tseli nze mo ligablo ça dit bato mo ba comme si Congo le ligablo na bango bato ba IGF alwa donc ngana na corrompre na Amérique na ibi kutu pesa la magate na ibi ndenge ko bandi na ndenge sukite ka lokwa na FNAC yali ndako maison oyo bateka banzembo ba musique ya mokili mobimba partout na monde na Europe ti na Amérique ba FNAC ezali siko FNAC esala étude moko na ba succursale na bango nyonso surtout partout balinga ba musique ya banani les 30 musiciens monde au musique na bango yoka makatro c'est dire au bato ba plaisir au bandelango mo lo Bob Marley asala soute bato ba reggae siko Kofi abima 13e Bob Marley abima 16e na bandeli Kofi Olomide ya Congo abima 13e na classement wana Bob Marley dont moi je suis fanatique abima 16e ça dit natala elo wana vérifier ba compte ba Google confirmé ça dit nayebi te ndenge banda nayebi te ndenge banda mais ça dit na vanda goti tant na lo Dieu est bon Dieu est amour ba mamana tout ezana kati bouquet mon goût bima livrement munene bo les 1001 albums du monde qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Ça dit bah on a 1001 albums dans le monde mon manamisé tout balaga. Oh bah bien tout cas faut mutos à yoga ta moko ya album. Inscrit qu'on a Guinness des records. Congolais ka moko africain ka moko Kofi Olomide. Non je connais Youssou là. Non je pense pas. Bon, bref Kofi Olomide à côté. Ça dit bah bilo qu'on a tout et on l'aime soutenir pour vendre bozo loba. Jeune marié. Est-ce que Kofi Olomide a s'attendre qui vraiment que le lopé a osala na kati ba signe de star na Hollywood. Ezaki loba na ko. Ezana musicien moko munene ya Congo ya lelo. Musicien moko ya munene o penya sa zo sala honneur ya Congo penya oyo mutu so boye ozandoki. Et qui ndogine ko simbate aloba nanga ata bakata wana nya te wana za makambo nanga munda mutu alo ya munene na Congo na comprendre message aloba nanga plus de 3-4 Fabi praise kalobi sous praise c'est na mwana nayo c'est fali ça mwana nayo donc c'est fali pour mwana nayo ngene bono kena nango ti butika kana shit ça munena zalaka mwana nayo obebiselo ozalaka fierté obebiselo ngia ba téléspectateur ochaba likolo côté bana c'est fali pour lobby bobebiselo ngia ba parce que ngamo na bende na yo shit wana ça mina na suka te aloba nanga plus d'une fois binanga praise musicien moko na Congo otikala okokana na yo azate de tous les temps nga mo siko na zo boya non discussion nga na ye azana raison tala no 24 album wana lelo futa jalo so na bandi ko imbango awa bato bae ba obule on dirait ekobima bikolo ya dégâts na si femme na wanzema ko fe bela lingaka bele makasi bele no ba analyse le bela bisote maman la personne bot commune ma patience piana parce pourquoi vous comprenez la magizembete ngape na magizembete mais tu as un piano poni non kombo pena magizembete ayebi na landa ibormo le boza grand fanatique ya wenge oza okenda avant potala bakaluja banda ngali na kaluji oza la partie pris wana petit na match à Thierry le populaire kaluji moi d'être oui voilà tout na petit na penza donc nous avons ça makamne ndenge asalaka bato baoloba banini tout ça atalaka musicien moko bwazaka musicien normal asala bachanson chrétienne mais bimaka loba bachanson mo nde badieu votu wana oyebi dieu votu basi ya mboka balata zigida basi mboka babina makwandungu mokolonga na kolala mokolo rambwa kuwa oyebi yango nasala susu sauf qui peut eya nini
sauf qui veut balako tenir yawe ya bolingo yawe tikisa bato kolela yawe ya bolingo yawe ndako na yo yawe ya bolingo yawe mokile voilà tout ça ba chanson chrétienne voilà au moins nga mwana moko nzamba lobige nzembo apostolo ya bolingo apôtre ya amour ininga na sali mokile ezali boye sikoyo nga yebi soki ozali basekisi yo mino mabimisi opesaka Koffi Olomide ndenge bainscrire yo kuna na venue wana olu d'abord s'il vous plaît Valdi tous sommes comme tout na boité ti osala banalise ata jour moko to oloba lisolo ya Hollywood Boulevard ata jour moko to idée que n'a jamais idée tikala ezaka le quoi là na baki kilena lo baki no avant nga mututa beta kombo arena mututé si on a lobby polémique non mais c'est la vérité donc les lots pour na Koffi merci you arena on a beta kombo arena wana mutu moko te na Congo atikala beta lisolo na même panga mutabulango pazate nga na yeba existence na kena ba New York ba Los Angeles ba libélé les loyo il faut vous à la fière il faut comment on dit na kangi Kerit alors on a voulu dire Kerit il faut vous à la fière que première fois mutu Afrique voilà bâtir place mona ba toka ba John Wayne Michael Jackson ba Alain Delon ba musu na bossa na ba Michael grand prêtre ba Cassius Clay ba Mohamed Ali je vais oublier ba Madonna Koffi Olomide information ngo siko nani information kaka ndi ba blog tambola nga pe na mulika trois batu na tonga lelo obligé de faire la téléphone le surprise la kaka mimi ya tinde la émission na yo na mulika bubu muto ba kepena Koffi Olomide obi na kasi pena que tricage quand il comment na internet donc mutongo heureusement accueilli azongi atamboli a sauter ngo azongi nandimité tine na za botela na boulaye montage batu batindenga na boulaye montage tanga likama quadra il faut bouler ka montage et puis mais so batie moi la quadra wono kataiza solo c'est montage le Vérambo monsieur l'ambassadeur il y a na compena critique nde batu alinga trop mais non et leur mot va remarquer parce que faut dire la vérité. Moi d'abord je vous dis félicitations. Merci beaucoup. Parce que tant que Congolais je suis fier de vous aujourd'hui donc aux États-Unis Michael Jackson, je suis fier, I'm proud to be from Congo DRC. So now come bon. Pardon. Mais non, le problème c'est quoi? Jusque là, la page officielle nayo au publié nano ya moti. OK, et c'est le mot ya monene, on mérite tout le monde attend pas besoin passeport diplomatique au Tsaka. Parce que page officielle nga te mutuna na zera rango. Donc si il faut mutuna Angelu, il faut ça dans l'émotion. Azan émotion c'est dit tout valide. Oui, tout valide pas. Donc il y a des amis, des gens au bakei kuna po ba mona ngo ba confirmer. Ngala za ndengwa na ko kina mbangu mbangu te. Est-ce que j'irai que émotion encore? Tu qu'on a vidé papa. Pour te dire la vérité, ce que je ne réalise pas. Quand la minute a donc ba auto pesa nga félicitations. Donc nazo marron dire ba to ba otiola na nazo ozo boule pe okendo mona pe yo moko c'est nazo kendo mona. Nazo kendo mona. Non mais ma banane. Yo te yo kokima tinga ni bato yo le musu ba kokima. Le ba Valdi boy. Ça la bien. Tenga lobi ya. Te faut Mike le bamba. Lobi. La ni bato yo. Le musu ba kokima. Ngwele ni wana ko. Musu. Musu pe. Okima. Omonyo bimisi be ba soda sika na quartier latin. C'est moi qui landais japonais abinga za soda mo ya Koffi Olomide landi ala parmi ba premier bato ba lobela Koffi pa bina ka susu grave landi japonais na sengo yemo abuleke no parler na ye azongi ya uti ko non c'est yo pe mtu yaki na ye pour analyse ça nem su ko banga mais kombo amipesi ana ndezo sa polémique
kombo nini naza soda ya Koffi Olomide naza DSP libindi moko ya Koffi Olomide est-ce que pekisi côté ana te alobi te libindi moko ya Koffi Olomide abika za ndete baba moko moko yaza libindi moko ya Koffi Olomide azali soda ya Koffi Olomide comme on a DSP libindi moko voilà. C'est qu'on qui est bien. Très bien. C'est qu'on famille à mon minolé, bah on va maman gambo, mon la ondeni. T'es pas dit que ça moussala. Ah moussala, Ben Koffi Olomide, n'a habité, bah tout va que c'est un abisso Christine. A collaboration avec Koffi Olomide, à l'obélara Koffi Olomide, mais ces derniers temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas entre yé na quartier la tebate beleba ozilo lo ba pena message mo s'il vous plaît papa ninyo eza clarté ninyo nanu yé mo expliquer te na yo nanga to yoki yé siko biso biso boye net Igor Lombo zawana net Jescool azali net Ndadibu Ntsana azawana abatoko baksani mais mon pao tozoya na nzela to moni njo asali vidéo mo ka publier na Facebook. Ah, c'est mon pardon. Que yo zala papa nae, bachaki une erreur pas maniqué. Ade maniqué ne bachaki une erreur. Non, parce que on l'action la vidéo. Dans la vidéo, alors bien que Koffi aza papa nae, aza pour son finger Koffi te. En fait, ça a pour ça polémique qui va pousser, il y a un baguette qui va le passer ma à Koffi Olomide. Donc par rapport à ça. Et puis il a félicité son vieux, c'est ça. Tu vois question Zali? Non, question Zali nga s'excuser. Nenga s'excuser au bandela sote. Ndé na zaboé, nazali na sentiment teke asalinga mabe. Ça c'est vrai. Mais na sentiment moko teke tu la teke asalinga mabe. Non. Mais on sait qu'il prend si babi longolé pour na comportement maniqué na njora. Mais maintenant ni Petit Prince. Jouni na yage pa nga bon ba répondre mabe. Parce qu'azol les laquais. Na tout on a une question jour ni o ya biso ayaki awa ko lukanga bo ba yembi mabe. Donc place inezakaka. Papa na lobby boye. Na obi ke na utu ya na chanteur mo na Luanda. Na vu chanter mo na Luanda na ye na yambaki. Donc Prince azali mwana là quoi papa kulutu ne pour na ko bomba bia lo leki na ngano na mwana leki musicalement mwana yo na musicalement mwana voilà donc na satana eloko mo babia na kangai awa po atika manga mobula sa yo sala biso tout na kangai awa na Mont Fleury à Sota Mur azali premier musicien oyo nga na sombela voiture na vie na nga ya Koffi Olomide ya musique premier batu nyoso ba ebiaka BMW c'est le premier oyo na sombela ga mutuka abandé ko vanda awa ipana bato ba vanda awa ata jour moko et loka brigade et loka la kérosène boulot pas là mois 2-3 jours mayase moi de voilà awa na le pango donc babia ti ne to ezalaka wana comme na nini matanga ni awa na nini na sanef bobosani nazaki wana non toyebi papa mais kotala ndenge batio wana ezala moi devoir moko ya munene pesi artiste congolais mais artiste africain nga na pesi mutu devoir te nga pe mutu na mi poni te na tianga eza etalinga te nga ça dit eza reconnaissance universelle. OK, ça dit universel batu américain mo boyo o batiaka batu sous une étoile basali betidi na bango na ndenge na bango bamboni kina mutu yo aza na place awa nga na lobani c'est comme so pesa abatuka ba devoir moko ya makasi eko bandana devoir ya fongola basali. Et ça là pour pas confirmer pena artiste, il faut mettre à place Koffi Olomide betaki. Parce que tout le monde est comme ils sont comme bon devoir réali. Ah maman talangonge zobeta. Bien, vous avez guitare go. Bien aimé tangonge se cookie. Ça dit nzembo wana. Et ça tana likwanza moko te atari de moko te na. Banzem. Tu n'as pas na luka wana. Ça dit wana ça dit banzem salama. OK. Ouais, donc yango en tout cas donc voilà quoi. Donc bon nani danyo peso kinama muke papa mobimba ye on dirait que kinama bo ba fête banini ba to sanga toujours comprendre te kendaka. Non yango peso kende bien kenda toujours bien succès ça toujours. Valdi donc ça pour la banini makamla biso ça de musala ya musique. Ba boye ko no loba ke na pesa ba tout devoir no. Ezaka musique ndi to sala ngobia. OK, merci. Moi na yo loba ke loba kombo
jusque là bato bamona neti papa boyi koloba kombo ya mwana na ye moko propre oyo ayebisaka alobi vie omiyebaka te oza na niveau moko donc omiyebaka te. Hustler Dicap la merveille fallait popa tika na lomo na ngai te na loba pe susute na loba sute mwana na yo moko na loba na bandi ko lobo katinga na loba pe sute mwana na yo moko Hustler avec bien Comme pas Dicap la merveille Fally Ipupa Anelka tout là ce qu'on appelle comme Dicap autour de tout là non tout là muté mabe il faut tout na DiCaprio nam tapesa kombwana et banana Anelka nam tapesa yi voilà donc il est notre fierté ma fierté donc vraiment rien à dire quoi donc il est parce que c'est un garçon les lois Alexia intelligent donc avant la place ayebi ko salela ko vanda avant la yoana intelligemment donc rien à dire donc il est mutu à solo na ngandengona mbala plusieurs fois donc il a vraiment raison sur toute la ligne place moi na azali na musique bato bazomone na ba confirmation nyonso lobby ba qualité nyonso pesi eza ba qualité o mokili mombe pesa ka non na ya solo Nsimba wana comment wana post note wana post note OK mais prénom net yo prénom ya nani nga Ken Kennedy yani Ken ka te Ken ya la tête nga kombo na pe na Ken ya botami oui nga botami na kalemi mutapesa na kombo na anglophone Frezi tozongelaka likambo oyo bato mosusu ekomplikaka bango mwa moke na place mwana no aza ndenge toza na mwana no na Congo ere moso ozotanga bale premier musique ya mboka na biso omona otangi no mwana mosusu na génération na bango ya lelo aza incomparable inonste wana bato ngala selo baki inosa legi bato tu loba innocent na mecho Michael Jackson innocent azali qu'on rappelait l'histoire à Michael. D'abord physiquement, d'abord physique naïe. Kobi na naïe, na histoire ne ba na groupe yena bandeko na ba pe so 5 je crois pe. Yes ko chanteur na ba onenga ba Jackson 5 ezala. Ino sikoyo na âge azanango. Abandi succès na je crois na ba 16 ans. Na ba 16 ans. Banzi mole moko ba 12 ans. Net kaka Michael Jackson. Na sens wana. To kanisa ndenge ya succès musique. yango bino so okanisi osalinga émission okanisi osalinga émission eza bongo te parce que er opesa ba valeur no lobi mutasala nombre de vie koleki azate ya tokanisa yango na angle la musique te pona ba vue aza moins fort hein peut-être là pas na Diamond mais est-ce que s'il te plaît est-ce que vous se rendez compte à jamais wana te amona mukepe parce que vous comparez na bana plus de 40 ans et là comment on va autour bana biso na yo ka bana na 12 ans til lelo ça dit banze moné tout elenge mbongo na ibite so abosa na ngona featuring bosala na eleka bien hein bosala na featuring eleka pena bien mais so tali bien banze mutu to beta izaka ba featuring po mutambunda azawana soliste azawana ça iningo le belo hotel mais nzembo za mukulu nzembo maintenant linga te mission e bota polémique na sima pour depuis abota ki azolinga te ba benga so mwana depuis à Binga, oui, parce que Binga Mingi papa, moi, voilà ça a raison. Voilà. Il y a avant Bala, tu as bien le souma, oh, nous allons robe, mais l'autre, on va se marier. Quoi tant Koraman, mais n'avez que papa tout. Soka aboti tabana na e azala penate oyo apparemment ndira zunga na nyonso mais le temps au la quartier latin s'il faut que le bena était o hérité na tout surtout côté rumba côté tchatch en fait pour yo toyebi autant toucher mitema ya bato en fait tant au la bana tout baleka na quartier latin nani pena oza fier na en fait que y hérité nyonso ah bango nyonso tout hein nazwa ba nga fait quartier latin orchestre phénoménal les orchestres phénoménal. Oh, salama kambo. Numéro 1 zala kaka. Te moi te quartier là te pona bino bato botala biso mais pona omoni mutu tout on a zoé na quartier latin na zoé pona valeur moko boy kaka pona valeur siko entre bango émulation ezali il faut ba bunda po public wana ezali normal mais wana etalingaité nga plus ba ko bunda plus ça m'arrange pona intérêt ya quartier latin lelo 35 ans
86 37 ans lelo 37 ans lelo donc talaka parcours tout ça là et puis album ezoya legend ezoya lelo kutu so wana kaya musha makambo boyka concernant makambo banzemba Kofi donc le meilleur est à venir, je vous le dis. Ça dit boza qui dit ba boyebi teni ni dezoya la bino parce que batwango ba oti ko so makambo eleki na Hollywood batwana ba producteur wana batwana ba oti ko mona maka oh mutango tina Hollywood ba oti ko so ngopelelo. OK. Donc voilà quoi. Mon père Mokonzi na se référer à la question naï. Moi fanda non na lobi na ipona toi na se référer na question naï. Moi fanda rapport parler nous ezapena ba kitalata le belé ba vitre. Non, c'est au balo sala no utilité. Fanda rabotali omba pembe non. Et ça la condamne pas ba te belé ba confondaka. Quand lelo na TV chanteur mo ya lelo akoka na omba na koyemba azate. Na Congo on azo ba na TV. Na Congo azali yale ba petit lelo azate. Mais c'est quoi azane te karna tuna bango moko ba koyebisa yo. OK. Tuna moko banano par petit na Fabregas. Pour Fabregas a petit omba. Banano na Fabregas, bango bana matete. Fabregas c'est mon petit. C'est mon petit pesa yebi ya parler. Donc banano na ye a koyebisa qui est omba wana. Mais bina filaza moi likolo na ye. Na nini? Na côté ko emba bobi na filé na omba en tout cas. Bina filé déjà Zali patron il y a orchestre na ye. OK. Mais bina filé place à Zali ayebi nani wana omba na oyemba. Ah, ils ont attaqué. Bina filé petit. D'abord petit wana. Maman Kofi aya olali sanga na matanga. OK. Tous les ba mikate ba nini petit na petit pour nga exceptionnel. Ana maturité mo mususu. Mais bina filé ko candidater ko lobane ki non ya leki batu tous les na mokili po ya na succès na ye. C'est un petit intelligent. Tout le monde joue mususu fa to continuer du solo attend joue mususu. Oyebi omba. Pomba non na bimsi nzembote. OK. Nanu a ke potote. Mais ngam na vanda na ngam na vanda na ba petit et belé, je peux vous dire potentiel ya omba ezali exceptionnel. Bon. Baza mutu na petit moko za to ben grand chanteur GR33. OK. Mais to boyo kana ba premier vocal na bango boyo kana na ligablo te na ligablo yango zo maka mikolo nzema IGF wana na yembisa moi bango ba 3 je crois 3 ou 4 na bango ba salema ba solo boyo kana bango bo juger na. Merci beaucoup le Kwada Koraman. Nga eza juste nani osala alertir moko ya parce que cette année 2022 eza qui année acquittation Koffi Olomide. Année comme qui ambassadeur culturel, année au réconciliation Koffi Olomide et Félix Wazekwa, année au Koffi Olomide batté étoile na kati ya États-Unis d'Amérique. Dans tout ça, l'article nous sala pour année au 2022 parce que nous comme aussi la na ozo mona déjà des années au Kendele. Bigidi. On a réponse nanga. Lecture na osala na année 2022 makambo zo mona ba merveille papa ba kula ko nango année acquittation réconciliation Félix Wazekwa ambassadeur culturel aujourd'hui au bateau étoile na kati États-Unis d'Amérique ou s'attendait peut-être na yango te yo nanu Félix Wazekwa c'est mon frère Alaxi Biswango lelo moi aussi je suis son frère jour mon côté botika la koyokanga ngana sur sa Facebook Wazekwa jour jour États-Unis et au changer combo tu yo le batté wa ce que mais na parle nga boyoka teke Félix Wazekwa na pese mote kaka jour ba ochanga na étoile na États-Unis attends jour mon côté c'est dit tant mo utiliser ba mo lokola ba réconciliation bani non c'est dit ye mutu akiti si motema na ye a raisonner mais oui nga ni terme parce que nga la considérer te lokola ennemi nanga ozaka na problème na été presse so nde aloba problème ngoti so wa monsieur ba olongo na orchestre oyo ba ken orchestre oyo librement il faut et comme que pas ba kei aza na problème na mutu wana non ba monsieur tout ba sala oki jazz ba banana oki jazz te papa oui makota ka frisati et pas taboulé boy bango siko papa siko taboulé avec un problème là na soit ya papa wemba ezaki ya yemoko que akota a vive la musique ezalaki akota na afriza boy bisoro na te siko taboulé aza na faire nana
nga siko na vai na ndako nanga bato mo baye annoncer bato baye bakota na solo na bango boye mwana ngai sikoyo nga na faire na nani. C'est ça le problème. À part wana elo ni musubo siboyoka. Mais na utu yoka dernièrement na ki pe surpris que nzoka ba monsieur musupe ya quartier la terre ba kota pe na orchestre ndeko nanga Félix. OK. Na tikala ni koye bango ni koyoka musalo basala ni banzembo bayimba ni koloba boko na sita loba appliquer. Ba ngoma vif vraiment té. Suzuki ala ki vif té. Il pas kotaka. Eric tout c'est là qui vif té. Bébé non wana grand chanteur. Non ça qui vif té wana. Non quelqu'un émission ya comme na tota sala. Na Frank. Oui. Frank aloba ki ngote. Frank a tué une erreur té. Frank aloba moi ya na oti. Ya na ngande. Na âge. Ah pres. Yo âge ne est-ce que banate. Non mais nazo informé Frank. Ngaza neti papa na ena makambo o ya ba miko. Non âge non ya nini âge na en fait. Non âge na nga Frank a yebi yango prena. Bon anniversaire nous a daté le 25 ni. Le 25 juin. Juin. Ouais. Ah non. Non, on a aucune émission. Frank, c'est quand même grand journaliste. Il est là, documenté. Donc, c'est documentaire avant, à ça, là, donc, à perception information, on a quoi inventé. Mais moi, ça m'a fait ni chaud, ni froid. Dès que on a combien de musiciens, bakana ba poto na bangola ba wapi basala banzonzi ba collaborer na ba tu ba kumisa rapé ba leader na orchestre mtu sala ngelo ota. Donc ceux qui est mis en haut oh ngala saki pa na ezaki pona wana alors vraiment na pesa nzambe merci parce que na salaire rien ba mission na ba baye ko lukanga ngate mu na lukaki bango. Alors papa ba gloire mususu ba gloire na nena baki cette année en fait acquittation ambassadeur acquittation en 2021 oh c'était on a bien ambassadeur culturel étoile ambassadeur culturel bon président na ba conseiller na batali batali ça dit on dirait ba ma étoile wana na Hollywood pour ba Hollywood wana bango pe olobani pour bimi bien ambassadeur culturel à Congo ambassadeur bimi bien c'est-à-dire au moins il était temps que ba musicien avant que ba kufa ba comment rapper honoré le lot ba reconnaissance bani go bima tout ça vivant c'est bien c'est vraiment bien donc là comme ça quand Nzambe je dédie tout ça à ma mère elle n'est plus là pour voir ça et mon papa aussi et tamboli pena partout Jordan Kousa Bakali yo vivaka na makamwana ngono mona o kitamboli mais pas la comité yo vivaka na kati ya makamba boye et puis la limite que Bakali a kotika ba boxer na ndenge mo na yebi Bakali na limite na santé ya makofi na Jordan te kame oyoka sango ya David na Goliath yo kote na Bakali vie Bakali pour le ninga zo idée que na même Bakali na poto pour linga qui est trop d'abord pour yo tika na oseka ka kenda te yo donc dans même qui poza na le petit moko bien ngana eto na finité moko te to sala ni to te azaka mutu mo correct après ça net ba tout Koffi Olomide ba tout musu ba lo baraté mais mutu après ça Koffi Olomide te le chanteur bazarati il faut qu'on ait aspirine kakata tata mobimba faut linga kaka donc on a ça le plaisir c'est tout ndenge makamoleki yebango lelo o lo ba susute ça ne fait ni chaud ni froid ça dit dérangeant en rien donc la zone reprocher rien de bon Koffi Leli mais eningi c'est peut-être que par rapport au eningi c'est mon pour moi na olela donc il faut zakebate didi na film moko lokuta wana na olela mais na olela pekate tolanda audio merveille rambo ndenga zo bonde la prince abive a piqué Chris Pamba vraiment prince Bakali salozonga vraiment fait à mal à l'aise était zalan yo ba mara moko oyaka okuta merveille ala mukaka bon amnanga oyi bango de A Z ndeni c'est mon petit tout monde na l'air tout monde na ay makamulani et puis ba porte parole na biso na sina loba yango ba sala rapé qui bango et puis ça moi copie bien so moninga na suspendara de temps en temps ba boulot pour na bongo mais kingai sincèrement na olelani na otombogelani rien du tout. Ouais, le grand mot on a évité sortie officielle il y a légende juin juillet na ba protéine nationale dernièrement donc baloba ina bon jeu ça dit c'est tout dépend de soulanga ça dépend vraiment na ba protéine ba pisenga kingoma na bango quoi ba couleur ni za kuna rumba toujours
musique urbaine nayebi te oko dévoiler mon moke ba couleur rose en album en fait de lo moninga binga vie agua ça dit mai ça dit mutu on est en Angola patron peut également Angola patron donc ça dit mai ça dit ou laver ou meli ou laver mutu nyusa osepela bor mo za kuna inos donc gaz mawete donc donc des villes bon on est bimité quoi donc ça bon des gars ya moto lo ba même maintenant il y a bien vraiment il y a bien yanga ya nene so bimé ça un mois ka bongo après comme maradon mututu après dans 5 ans banzi makofi akala wana pe banzi mboy ko ba ya kala on ngala ko sala tina bimba na studio na nzemu na biga mabe voilà OK mais toi OK na sona soka non linga on no senga za moi débat monké parce que internet mo mbeza chauffer donc mais toi non marambo toi déjà tous clôturer nango mais débat moko zo kenyawa bana quartier la tena mwana wenge pe ba kotani mwa makofe betami na pullman na toka sola bongo te bana ni ba betani makofe OK fallait na email atende ba kotani kuna ebité dans un courant fallait autre ça la sport vraiment za otoka sko email azoya nenga kritika kiana bi to vidane ka lelo nana lobi na muninga fallait biso email to vidane ka lelo baka mozo loba sozo contrôler yango tondi mayo na contrôler l'accepte film en aussi l'accepte peut-être va promettre so ba audio à Kofi bimsa so film mayo et ça lionde ni kutala moi makelele ane ochole nandimi nanga ote ndi mutu civilisé le gars bango mi balé wana nandimi te je ne crois pas sincèrement na bongo ndima OK yo posa aux pardon na pour le manager moi ba précision na kinda ko se renseigner ce qui est clair fallait c'est magasin zote on ko sabso on tient sur la poche na yo ba na ultima na pullman ba winner pour na ko investiguer mbezala ki faut le bacler na vi poni on ngaka mabezala d'ailleurs comme l'émission na pito pale pourquoi ngaka bongo non encore une fois non tenu étant que père ya quartier latin parce que mais les à côté wenge biso quartier latin c'est la paix ba blo wana banane même mais la paix ngana bien mais la petit nanga non je suis pas du tout sûr que ils bon il y a le quoi ka soka deux vedettes ya Congo ba na kati ya lupango mo ba bulaka mabeka deux vedettes papa botanga bitu les anines o ridiculiser mais kota la makambo oyo mais ba vedette tout ba star tout ba ko zalaka ndenge moko te mais bazaka ba star ndaba briller en ndenge Puff Daddy na Jazzy oyi bango Dr Dre oyi bien bango tout là ba star a minene ba mais baka différence kaka c'est-à-dire premier appel à coxer $1 milliard Jazzy mais au hasard na 840 to 920 au lobanini mais on ça ce qu'on combat moko azana moko anene l'autre te mutelo ko tazara te bon bana le mail ya bali akate bakina check class te tana eva email à te éviter et puis yo siko qui journaliste mais non comment ça la honte non ngazo bana ça comparaison ya mail ya na fali te journaliste azaka na parti prité journaliste azaka na katikati azaka te ke kaka ala kisaka polele ke ngaka blé te mais des grands stars bango mi balé ken bien ngai ngana mona to lobela ba yosundo tozo mona mbala moko c'est beaucoup bien donc moni ba tout faut il y a tout le monde a sa place en dessous du soleil. OK Terrobi congolais à la manière na oté au foot avec 10 euros ba tie yango relongo après 20 minutes les autres ne vont pas commentaire mais obipe bon ba te belé obino bozana bango pe bien o boyeba na bango bazana ba tout na Hollywood. Pourquoi pas beaucoup senga bango wana kuta plus crédible que ceux muta Kofi. Mieux vaut mutu monde ta bato mo na mo yebe o azana oli no kenana no na boulevard on hôtel so Kofi wana yali. Te na ototi na petit na ngatali pena bisebo. Website. Petit pito parle les journalistes na biso petit pito parle. Alors c'est bon. Tu filmes non abisinga zo fi pour téléphone etikali ato to so na porte na miso na bino. Kasi pesa so film atindelo que c'est bon. Ah bien c'est bon. On tient l'émission. Oui, non, on tient l'émission. On est bien. Information ça bon. Voilà. Mais c'est quoi étoile wana Congolais mo kazana ningwala azana kitambo neti babiso ba oyo. Okono tango yo moko na butu neni. Ah ouais, avec la couleur là. Et puis il faut ta étoile moi ça ndenge mo na ba étoile nyoso tout.
na kombo na en or so na habite ko nayebi ke loko ebakisi pasi bato baozela batala lobi soki ekozala mais soki tomoni chaque jour efandika wana seke bato bakokufa wana bato bazoka pasi na minute bato bapike crise mais yo za na position yo ya kosepela to ya mwa non wana pena na affaire eleki même coupe du monde soki de saison nayebisi yo coupe du monde sous place babomba tomona te mais comme bakofi etikali parmi bakoma bagrand star place touristique bato bayokanga bafoto kombo na nazwa bahonneur nazwa banini mais eloko oyo nayebi te kosangisa kombo nona komba bastar nyonso baétoile nalali na Paris na mbeto na ndako na nga na Afrique du Sud baza koluka artiste africain de la décennie batindi siko public eponaka en direct eza te ko ezaka oyo na un mois bacompliqué en direct na bima neti na 2000 voix na 20 000 voix le deuxième nsima na nga abima na moins de 10 000 voix bosoka barenseignement te na moins de 10 000 voix peut-être yango nomoni babiloko baexcellence oyo ça c'est vrai. Mais pas d'accord, est-ce que Yomo est grandeur na eux en fait? Te yondi faut yebisanga grandeur nanga. Yomo non, est-ce que Yomo est bara ozali? Te ngana éviter, ngana éviter. Voilà. Melissa, oh yamala oyo, Monsieur Jordan, wamato impasi bazonga na mvulo ekoya, mwete, c'est comme ça. Ta face à Joe. On va prendre Moutabila filet quoi. Caméraman à Vincent Toulouse. Vincent refâché, yaka. Caméraman à Vincent Toulouse. On va tout critiquer Bakali Moukusa en tout cas Bakanda. Non. Gilles Vazolando. Merci Nabino. C'est à nous de vous remercier. Encore une fois, félicitations. C'est mon nez, vous toujours fierté à Congolais. Donc vraiment, les jeunes mariés, papa Bana, ils ont péné Sengo, Kerry, c'est plus fort. C'est pas pendant fond de Béotalanga Boué. Et là, on empêché dans la Mabunezate. C'est vraiment un plaisir. On a travaillé au Kati Moussala. Si, on a travaillé à. Léon Lassala dit mon monsieur français. Non, bah ça sur mon soir. Est-ce que bon, c'est la moi chanson, t'es parce que ça. Africain, le bosso, hein? Oh, on a signé ma parole, hein? Ma parole, bah, proposer un wanzemo pour la étoile. Pour nga mon comme ça les wanzemo étoile. Non, mon pas. En tout cas, au Yembela na union surtout à Mokili. Étoile l'année l'équito. Dans le bina out. Tolongola nzambe, toloba nyonso ya Mokili. Boomer. Étoile yana keba. Je ne dors pas. Étoile qui mère. Après quand nzema combiné. Frère, maintenant c'est pela na nzembo moko yemba. So na za confondre ngona binzem ademote mananga. Dans le passé, Nazara qui ne tombe à banzo il a comme les mafuta elengi. Nzembo ngwezala na ba parole mo profond. On dit pour toi Kofi. Donc moi si elle a libre bo wele bo bitumba banzoi. Elle ko balier comme laisse comme mafuta elengi. Voilà ce qu'on critiquer ba ya voilà. En tout cas, on a fait. Merci beaucoup. On a fait. On dit que l'Europe est un bon à biso so mata braza ba zo to bunda. Oui dango. Na ba bilo no ya na ngo ya nini mais to ko tika te. Donc les baléons wala mystique muta ba ba odinda. Danger. Atomola ba débat mo bojo tout ça les émissions dernièrement la société c'était terrible. Merci beaucoup, merci à Kofi Olomide. Merci vraiment. Merci na être notre hôtel Biso, c'est l'ambassadeur Kofi Olomide. Moko ya ba artiste africain azabongo na asa étoile na kati ya États-Unis. Moko ya baté. Donc artiste moko artiste moko na kati ya étoile les États-Unis. OK États-Unis donc en photo étoile Michael Jackson ou pe ya Kofi na biso ukanga photo et ça la bien. Yangeza pembeni na Steven Spielberg.
obi réalisateur à film bien bon Valdi même sous bon ça on se peut mais bon désolé mes condoléances voilà merci nous vous disons merci na bato tout ba disposer qui tombe pour Rolanda biso tout le monde année la suite au prochain numéro bye bye